lupango ndoko bika tata ona tongo aya lobi mama ndako na ngai yango na bikelaka batikelanga po ya garantie no se sili fo bima awa otikelanga ndako na ngai yango nazo senga na bino bana na nga boza kuna bozolanda nga baleki na nga bayaya na ngai bosunga ngai pasi wana tata na bino akufi 8 mois Kevin susu akufi souffrance ezobaka makaka bino bandeko na nga bozolanda nga soki boza na bisika awa na kisasa ata nakende kofanda ou bien makoki na luka place mosusu obie kaka awa yango nazosenga bino depuis nzoli ezosilanga na miso non collègue vraiment nako remercier nanu papa le na yo mokondo ngofandi wana en tout cas papa le simba mwana mobali makasi nyonso oyo bandeko babandai kotinda nyonso babandai kosala mama batindi boy mama yango azozwa na ba image makambo nyonso en tout cas soki ezalaki kisi mbongo o bana baleki bayaya o bozalaki kotinda soki ka yango pona kisi pe Kevin akufaki te Sinayo ya mokonzi natomboli ya likolo ngaba kiti nyonso kiti nayo ya mokonzi mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga ata butu ata na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga eyana butu eyana moye Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nangai ata nazali na mama nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nangai ata nazali na mobali akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso oh ya 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 oh ya 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 apui nanga se oh ya ya tikanga na kanga mana yo
makasi na ngai Yesu elonga Sema bilokota seyo Santinela la la kate Yesu Makasi abayebale na Yesu ngai. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo, naokesu wapi. Ah non, je suis nazanga na nyonso, ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu. C'était prévu depuis Tongo. Mais Tongo, donc il faut tout ça là. Non, il y a quelque chose là autour, on a koto, bamsu koto ti. Mais tu as vu quand même tout bundakati, tout comment. Donc, avons événement malheureux et l'équipe déjà. Début de voir que nous avons mené mon tapé sac. Il y a mon repère moutou, c'est décidé qui a zoa. Pour ceux qui allaient qui prennent ma casse, na biso, mais tous en ont parce que quand même, tu bondis quand même, volonté zali, mais nous avons même décidé à l'éviter. Il y a un biso longoté. Tout ce quand même, tout ce qu'on koima parce que moni, ils ont mambanzam, ba condamné nzambete. Tout ce qu'on zela n'est à la peau. Bongo. Et on moni biso, na moi fondation na biso. Tous les Arabes ça n'a pas donné. Ma coquille a bien été mais toujours bunda kaka de façon quand même tout mais un peu que tout sous un habit de temps à autre. Donc on a été bon. Tu as vu matin et l'équipe déjà et l'équipe bon. Vim sous ce bandit. Tu as quand même tout à la maman. Tu as pas santé nini et puis total à tout ka otene na bisa na téléphone qui toti ka oté vraiment bon si on se trouve to sungana surtout pour na bande ko na biso pe ya basi to me kampe ko tala na mikolo ko ya nini toki ko sunga puisque mutuna mutaza atana mo activité pour ceux qui mutaza na activité et pour permettre quand même biso tout ça là tout sunga maman. Donc un peu diminuer la difficulté na libota et aussi et que c'est un biso na tango tous ça la mode activité on a tous à la mode valeur on a mis sur bande comme ibali donc bolimo za la mona mbala zo néglige on lokolo za le pamba zo mais ceux qui ozo bunda pe quand même yo moko moi olanda na pe mibali sima izati yango zo mona tout bande ko basi wasa méthode de tâtonnement les lois afandi na mbali o simbité atiki azune mususu le ko na simbité azune mususu en fait de quoi comme et baby réputation ozo mona na tika e wana za mwasi quartier pour batenir surtout ebike ozo mona là to bunda vraiment na mkio nzamba opesa biso on est à projet toko toza na ona mikolo ko ya comme ngiko dona mtaza charger ba biloko na to maka pe ko tala ndeko na ndeko nini akoki ko sala po tufuto meka kosunga mama bino bomoni eloko ti komela biso soki tozaki na makoki be tongai tokoma wana te ozomona
par ya nzambe ezali par ya moto mpe ezalaka eloko biso tobosana mingi tolobaka kaka o te nyonso nzambe te par ya nzambe ezali par mpe ya moto ezali alors tomeka komizwa biso moko en charge tomeka mpe koyeba ndenge tokoki kosala parce que nde toza boye plus tozobota plus tobakisa mpe difficulté ozoma donc tobuda de façon ke tomeka mpe kostabilize libota mpo tosunga mama aumela na mokili po soki mpasi eleki akoumela te ekomaka estomac tension ata yo okoki osombelekisi lobi lisusu lobi après lobi bon mama aza lisusu te donc eza bongo eloko tokolobaka yango wana nayebi te ndeko papa dona ya dire voilà presque nyonso ese elobami nango déjà moi déjà la première des choses que na koloba eza koremercier yo premièrement et puis koremercier susu babonné à Nouvelle Tendance bato balanda biso Nouvelle Tendance oyo ensemble totikaki mama ya Kevin te depuis ka toyokaki tomonaki nouvelle comment leki na biso azalaki jusqu'à ce qu'il y a côté hôpital nzamba juillet matanga et lelo la vie continue Kevin n'est plus la vie continue naza ko vraiment ko remercier bato nyonso ba na fondation Ndele sina bato nyonso na ko remercier bango parce que les ali promesse na bango ba ke non comme Kevin a qui va continuer maman et Kevin te et merci na ningeyo l'accès déjà exemple à Liboso et après Kevin la vie continue oui qu'on rendre maman visite donc car na occasion oyo dina ko senga vraiment na bato sur bolanda biso que maman et Kevin a tiki bandeko ya basina mibali donc maman et Kevin vraiment sengeli quand il va parler au tikoloba sengeli kozalata na mo activité moko o eza que chaque jour azwa bénéfice katara 2000 francs pour na osomba kama temele na fufu de façon que no baliaka parce que les lots papa là ko ya kotala ndeko nani xx oyi kotinda mais nous toujours ça rappelle na makambo na ye et exemple ce qui une fois maman ya Kevin a 8 mois activité moko azali ko sala et kozala vraiment malamu alors je sais pas pourquoi ainsi le groupe ça paye moi kekeli lo bakoloba ni pasi yo zalaki nango baza kotala yo okoloba na bango nini la présence ya papa Alain awa et puis na bango so ba tala na mokili mo loba na bango nini vraiment na ko remercier na no papa Alain na yo mokondo ofandi wana en tout cas papa Alain simba mwana mbali makasi nyonso oyo bandeko babandai kotinda nyonso babandai kosala mama batindi boye mama yango azozwa na ba image makambo nyonso en tout cas soki ezalaki kisi mbongo oyo bana baleki bayaya oyo bozalaki kotinda soki ka yango mpona kisi mpe Kevin akufaki te mais Kevin passe kotaki makasi boye ko mona na sima pona kosunga Kevin pe biso nyonso tozalaki nelikia te ke Kevin akokufa ke Kevin akotika biso kasi liloba moko Kevin kalobaka vakata motema abinzambe merci okokisi mokano na yo eloko Kevin alobaki bongo yango nazosenga botikanga mama na bino te botikanga yaya na bino te botika ngai vraiment te po souffrance eza kaka poso botikinga na ba age makanisi soki eleki boya kozanga ngai lisusu malamu ata mpona Kevin bomonaka ngai oloba mama na Kevin mama na Kevin pasi lisusu ezosala makasi na kisasa soko oza na lupango ndoko bika tata ona tongo aya lobi mama ndako na ngai yango na bikelaka batikelanga po ya vie garantie no se sili fo bima awa otikelanga ndako na ngai yango nazosenga na bino
bana na nga boza kuna bozolanda nga baleki na nga bayaya na ngai bosunga ngai nga mama mokolo boy na bandeko na bino oyo nakoma fazer benala na bango na libanda mpona soki makoki ezalaki oyo bazalaki na mibali oyo bazosunga bango malamu elobi papa le me vi oyo eza te me toza boye te me mibali ya malonga baza te abotisa bango bana bazotika bango kaka soko pasi wana ezosalanga ka pasi wana tata na bino akufi 8 mois Kevin lisusu akufi souffrance ezobaka makaka bino bandeko na bozolanda nga soki boza na bisika awa na kisasa ata nakende kofanda ou bien makoki naluka place mosusu obie kaka awa ntango nazosenga bino dopinzoli ezosilanga na miso non kolela te mama jésus Maman Clémentine kolela te soki lelo ndeti Maman Clémentine soki ezali eloko moko soit activité moko ekosala soki lelo mwa moyen fils kata mwa 10 francs emonani Maman Clémentine okosala nini pour que non ekomaka te les temps à autre que non batindaka nini okoki obana kosala yo moko pour que lobi après lobi bana oyo bazwaka ta ya kolia na ya komela nde naza papa lenga makasi nanga ezali nayebi osala misala ndako nasali misala ndako 17 nayebi misala ndako nde naza bo makasi eza nanga bokopesa mbongo akoteka mbongo akoteka ebongaka ezobima ezozonga soki ozobakisa te ozolongola ata ozali na bamiliard to biso bato kisasa ofuta ndako ofuta mai ofuta kuwa bozolia kaka wana mbala na mbala bandotungisaka bino te andosalaka rechite kaka nde naleleli bino moko boza bato boyeba po tozala su na mama na biso awumela tosala eloko boye tosala banda nalamukaki ata va boya nazalaki na kimia te voilà maman merci na banza ete bato wala na biso bayoki mpona nini kaka ngai non maman kolela te otika ngai te papa le okomi bana na ngai otika ngai te kolela te maman boni bien papa na nzambe voilà yo tozaki garde malade à Kevin hôpital de lo Kevin a kufi aki Kevin a sauté la vie continue aux appels na zemi na pseudo que non zemi na yo Kevin a kozonga à travers zemi na yo alors lelo par rapport ya ba moment au bozo passer na maman parce que vie souki a TV ezoko kende et tant qu'il y a yapi au cause na makanisi nini pona peut-être makoki soki peut-être quelque chose de monani nini peut-être boy ko se rassembler ensemble na maman na bota pour que vous quelque bosso bon premièrement on sait non merci na nzambe na sait un peu merci na ba obasunga ki biso na bino pe po botika ki biso te ti le so ba lobarake soki pona kisele mutakufa te so pona mbongo mutakufa te nzambe kai mo mutayebi nazalaki na leki na nga Kevin tovandaki na ye na hôpital ti nzambe aye kozwa mpo bato bandaki kozwa Kevin akokufa me nga natiaki elikia te natiaki elikia na kwa mpa nzambe akosala Kevin akobika ntango baye Kevin nga ava kufaka ntango alobi nzambe merci okobisi mokano na yo esalaki ngai mpasi nabika nzambe ezwa lokumu me na moma oyo ndenge naza boye nde naye kokuma na mopumba mobala akimaki nga akimi nde naye okutanga mo nde nakomi na mopumba boye na nde tokomi na Kevin akimi akebala ni mwasi mosusu atiki nga na zemi akezwa ni mwasi mosusu bana bango bango misato nyonso bana na yo bana na ngai akezwa na ye mwasi mosusu kana mobali wana me eloko esalaka mpasi mpo esika kofanda eza te makoki mpe eza te banandi na banda zemi ni kilo ata kilo nakendaka te nde mpe tozali na Kevin ata kobela
ndenge Kevin ntango akufi bainfection ezwaki nga makasi na hôpital donc bandeko kani basungaki ngai mpona nazwa traitement mais santé eza bien te ata nazotambola mais santé eza bien te ni kilo ni ekushe eloko te naza kaka boye ndenge navandi boye bandeko basunga biso oyo komonana mpo tozala nesika kovanda tozwa chemin elongo na mama tobanda ta kodébrouiller mpo kovanda boye eza pasi. Merci. Merci beaucoup. Ok. Maman Simba boy. Moto ya liboso tokutaka ntango toyaka mokolo ya liboso ezalaka yo. Lelo ozali jeune fille. Ozana na makasi nyonso na nzoto. Ofandi na mama, ozali na bandeko nyonso. Lelo bosololaka peut-être nini que non maman un jour il faut tout ça la likambo boye pour tout s'en sortir na vie. Bokoki kosala ndeti nini soki lelo après lobby. OK. Moi ba moment oyo échanger. Merci pour nos parents. Merci na bato ba soutenir ki biso. Batika biso vraiment te. Et merci pe na bino bo soutenir biso. Bozaka na biso. Zamba pambola bino, abaxela bino vraiment oezangi. Nakozo maman mukie. Maman biso to mazaki en vie to sala 5 ans na balabala. Azali na kufaite. On est en hôpital. To sala 5 ans na balabala. Voilà. Mutozo biso azaki te. Et là lelo nzamba suma kinende to joie ayo biso ti to kominde to komi papa yo kufa. Aza en vie mais toujours souffrir. Et lelo tovandaka tolobaka toyebite parfois eza mpona kozanga kotanga to nini toyebite soki bato batangi te baza na ntina te to bato nde batangi baza na ntina chaque fois so tosangani bato batangi tozalaka limité tozala vraiment limité makasi surtout so mobala comprendre que moi so atanga te en tout cas mobala omona otika mais auto senga naza 6e natikali tozali 7 natikali 6e tikali lokwa comme cadette bato botalaka te ke motu kotanga sagesse moto apesa eza nzambe koloba ya moto atangi te atangi baloba moto atangi na atangi te ezala différent mais mpo na nga na mona différence eza te mpo nzambe apesi biso premièrement savoir de vivre et apesi biso na ndenge ovanda na ndenge olobela na bato oyo naosenga makasi eza ke osoutenir biso otika biso te na mama oyo akwa boya okende na linga mpo nazwa mbongo mpo na yolesa mama esimba te naza dana mwana ana 5 ans enivandi aza artiste aza na ye me akipara te oyo nasenga bosoutenir biso oyo emonana tobunda toteka surtout soki mi ezali esika ovanda eza ya otia motu nde ezalaka problème ya kovanda nanu bosoutenir biso vraiment makasi. Pardon, si maintenant micro wana maman Clémentine soki leti lelo mutu mwa lobi keno azali na mwa esika na ye moko bolupango na ye bokende kofanda bobatelaka lupango wana jusqu'à ce que mokolo ye akoyesa bino bobima est ce que bokende kofanda pesa miko tokende ekozala malamu tokende papa na boya te tokende donc kofutela nde penza ekomi kobangisa kofutela papa ekomi pa kofuta le musu sanza moko ya mibala misato mbongo ezali lisusu te. Merci. Merci. Voilà. Papa na yo moko oyoki na habité ce qui na ko sala juste moi rappel hein. Oui, pas de problème. Na bato peut-être va moni mission ka lelo. Je rappelle que dans cette maman que vous voyez azali maman ya Kevin azalaki un jeune garçon bon na ma photo wana azalaki veuve d'abord. Voilà, azalaki veuve. atikali na ba orphelin 7 papa na bango akufa
Kevin, que vous êtes en train de voir dans l'image, Azali, un jeune garçon exactement. Azali a une classe, dans la classe, mutuka et tout aïe na lokolo, mutuka ekima, et kinda nango. Famille tellement en coquille, Azala quitté, lokolo, place mutuka et tout aïe, et ça là qui va affection, lokolo vimba qui m'a cassé les bomona, et c'est que non ba kata et lokolo. Ba kata qui est lokolo, c'est que na lokolo moko, azo que une classe, un certain temps, excusez, aïe juste kozuka mo ba pota mo na sima na ba fesse. Et bah pota au fur et à mesure bah jour réseau qui ne va pota peso bah qui s'ama et que ça là qui misonignon so na o yastima bah fait c'est là qui sauter alors famille bah là qui même pas la possibilité au Canada dispensaire quoi qu'il ne ko soigner moi alors message on est comme la biso nouvelle tendance toye awa tozui bande ko toke mama yemo tant comme la urgence mama yemo batali pour docteur Pierre pour soigner Kevin ils ont tout un problème bande ko bazaya ko tinda mbongo avec ko tinda mbongo mais pour le docteur va mona na maman ils ont tout un problème jusqu'à ce que le docteur va yaki va tinda ki biso na HJ na limité ba sali ba examen ba tali que non pota donc ils ont tout monde comment qui vraiment infecté parce que poté umela ki makasi na ndaku ba ko zo traitement na moté parce que famille zera que non ba la muki na tongo andi bango mo bazui ba alcool ba bandi ko sokola mo na pota et puis et comment qui vraiment infecté comme pas possible. Les temps qui est na HJ to qui ne retourne à pris à l'examen nous avons linga quitté Kevin atika na bon Kevin akufaki alors na mukuse comme Kevin akufaki faute de moyens à l'époque faute de moyens va bisoto ya okuta na situation na poto ya ko présenter bino yango et ceux qui peut-être ba banaki dia ko pesa ye ba soin avant tant ba pote banaki sika peut-être linga ko bika alors la famille ils ont vraiment la difficulté makasi. Papa a koufa et papa a koufi après 3 mois moi on a eu koufa donc maman a ça la kate bande ko na baso bo mona kitoko oyo exactement biso ba mibali moko aye asali ba j'ai abotisi akei tout maman azali na famille te dans famille ya mobali ba mona na raté ba kipaka bana te famille ya maman ba kipaka ete aza vraiment na lisongi te yango lelo toye pa na bino to songa maman comme Kevin n'est plus bochaki ba moyen pour na Kevin abika tenza malinga te Kevin abika alors les petits gagner na maman juste na mukuse pour na ko rappeler bino situation ya famille oh papa la merci beaucoup Donna merci aussi na ba négonyo surtout ba bazana biso elongo je crois que c'est la situation que nous sommes en train de faire face je crois que c'est une situation un peu difficile mais je crois avec l'appui de Dieu il n'y a rien de grave. Amen. Ça c'est selon moi. Je crois que ce qui est plus important, comme j'ai toujours dit, donner sourire aux autres, c'est un grand devoir. Alors, Baneko Ope Bazali, la difficulté, humanisme au sein de la biso, tout partagera ton abango, c'est-à-dire que tout resumandambo, kanise la paix bango, afin que bango baza malam parce que j'ai toujours répété d'ailleurs dans la mission que quand il fait noir chez le voisin ne te réjouis pas ceux qui pas moninga ils ont lili ekoti ko sekate oyebi lobité singano to ko kata na ko la molili donc ça veut dire que ceux qui moninga za na passé ko betaka maboko te lodi ko za la pepa na yo quand ça te sur za pour président de la République za na passé il pas za na passé na alors moi personnellement nazo senga na bande konyo surtout na respect dans un endroit envers Bino. Je crois que nous lançons une opération. Ah ouais, je crois le loyer déjà d'accord, il faut à combien? D'accord, il faut à $60. Garantie ça à combien? Garantie ça 5. Garantie ça à 5. $300. Nazo singa na bande ko ya bonne volonté. Je sais que en commençant par nga moko. Nga na Bino o tozotalana boye ceux qui toki ko renouveler garantie d'abord ya maman oyo oyebi toki opesa fufu mais ceux qui motozo kanisa ki lobby il faut baba ko libanda na fufu kita na ngongo te alors ceux qui toki ko pesa na coup de pouce afin que to renouveler d'abord garantie ya a pour pesa biso tant tout le qui la bango et sika ba oki ko kende ko fanda pour un temps. Je sais que Dieu est fidèle. Pendant qu'on peut ça dans place dans moment. Et moi je garde la foi que maman ose en place dans moment.
Komi tout ça te. Là on a eu ce cas qui nous ko perdre kondima te garder kondima na. Nzambe aza fidèle. Moi azo poison. Minga kutu balembi. Mais mutu oyo a traité rabokoko, a traité nga pona batu nyonso poison batu akufa na ngo. Minga naza vivant na otambola. Nous avons donc Dieu est fidèle. Nous avons un témoignage belé on a expérimenté le beau qu'on a nzambe ki nzambe aza epi nzambe asalaka. Alors nga na bino tout ça un défi. On a besoin de beaucoup comprendre que nzambe effectivement asalaka. Alors tout ça un thème ko kita tout le la te. To pesi janyo sote pa na nzambe. Biso tikal kana ko ndima. Nelika ke lobby ekosimba ba ya to sala. Ceux qui ont moni que ata makala koteka teka. Comprendre? Ata makala ceux qui koteka teka. To kolukana no ata pa bande commencer ata bomoni nyonso tout. Au période malala, semba malala teka. Na muke to yebi nzambe otombola biso. Donc eza likambo pasi mais na mona loko penaki otokolela te parce que tout ça ba na nzambe. Nous enseignons la bande ko ba la biso. Nous lançons l'opération. Opération Zali, to renouveler garantie à maman. Trouvons ici Kapona, maman Nabiso, Azala na Kinya. Na oloba mingi parce que je connais comment est-ce que Bananzambe va fonctionner. Je sais comment est-ce que Bandeko Oyo, Oba Simama Nanzambe, Ba Oba Yebi Onzamba Salaka. Tout hésiter. En commençant par moi-même. Si vous en avez besoin que tout ça, la répartition, au Kati Bukate Ngake, Alain fait ça autant. Moi je vais me battre. Tromper ça de façon que maman oyo je parie que bano batanga et ça c'est avenir à lobby et à jeunesse parce que jeunesse les lots bana oyo otangati je dois prendre moi les honneurs des enfants donc au moment bana ba misusu bazo ouais le bouchon à âge 14 avant 14 ans il y avait 14 ans 10 ans mais ça tout OK 12 ans 14 10 12 donc 14 12 10 voilà. Ok, d'accord. Donc, voilà la situation. Autour à la face, je voudrais que l'opération est matin. Nous allons travailler avec la transparence. Nous mettons un numéro Ezavana. Autour qui a tout ça n'a pas de détail. Tout à la réellement. Comment est-ce que tu as parlé de la situation de façon que maman a Zoaïsika. Moi, je connais bien sur le locataire. Tout est bien fonctionner au Congo. Donc le locataire ata kuto zaki azar gentil ce ba futai. En tout cas ce ba futai te ata mbote oya ya ba mbara suste. À moins qu'il y ait un moko asimba mananzami. Donc kanda donc merci tout le mingité. Voilà opération on a tout lancé encore une fois de plus de tout cœur merci na Dona Condé. Merci. Et merci na bande konyo surtout merci na maman Marie M5 na Mosikoyo chouchou na Tatila. Véritablement femme d'affaires. Nous avons besoin de bino. Naïbi ke boaba ndeko nanga obotika kate. Ya Janisita. Non, moni ndambo bokabela nga wana. Pardon. Nga bo privé nga tango mais tout wana nto kabela na ta maman o. Donc tout nga na sengi oyo bo pesa nga bo pesa te. Mais tout pesa na maman. Donc je crois qu'ils allaient opération te lancer. Merci beaucoup na bino surtout. Alors, tout très très prochainement. Donnant tout ça, trop de commentaires. Mais tu as une émission pour ça la suivi. Pour la étape Nengenini, Makanamutu, Oyo, Ezokini. En tout cas, merci beaucoup Nabino surtout. Oh la émission. Donc, maman, on a peut-être moins foufou maloso et permettre yo. Nengenini. Ok, attends. Moi, courant dans la relation avec ça, ça t'est. Attends, moi, Thompson, moi, Makala, au Sombara, en attendant, tu vas Nengenini, tu royal les sous. Nzamba bomba bino mamutu ezala bien. Bomba pe bino. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci. Namoni eloko moko na kopesa mwana na mobali te. Vraiment aza mwana aza lokoso te dona aza nini te ke obunde biloko boza kotinda te abomba sala boy azuka motema papa na yale yaona moni eloko na
pesa ete angwa kanisa ngata TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça maman la cadeau. Merci. na yawe tokumisa yawe biso banso po ete bolingo na ye ejangi nzelo kasi na biso. Smart Music. Pena moyo babanza yai tunaimbila muzika yawe. Pena moyo babanza yai tunaimbila muzika yawe. Pena moyo babanza yai tunaimbila muzika yawe. Tunaimbila tunaimbila dila yawe mutanguzazo mayagi mana kala yetu tunalwaka kwena Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga eya na butu eya na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya na ngai ata nazali na mobali na ngai akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Oh ya 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 oh ya 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 apinanga seyo ya ya tikangana kangama na yo elikananga makasi nanga Yesu elonga sema bilokota seyo Fatinela la kate Yesu makasi abaye wale maye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo, naokesu wapi. Ah non, je suis nazanga nanga nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote anajua maisha yangu hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote anajua maisha yangu hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote anajua maisha yangu hata usiku hata mchana.
wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Tikangana kangama oh Yesu nangase yeah, yeah, yeah. Erika nangase yeah, yeah, yeah. Makasi nangase yeah, yeah, yeah. Tikangana kangama Naolemba te, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et agira à mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sobanso tokutama tokolika mamo papa yeye kobosa na kate Yesu Yesu nkolo isobanso tokutama pe tokokufa elenge yoyo ebaka yango isobanso tokutama tokolika mamo papa yeye kobosana kate nikoro yo atiki biso eloyo mikolo na ye koki yo yayo bijali ye ngamaka papa to mama yo ate atiki biso lelo yo mikolo na ye koki yo yayo bijali ye
tobonga maka ye bisoba yeyo tozali nano na bomoi tobongisa ezaleli na mokili oyo tozala malamu na baninga tozala malamu na bandeko na ngoma na quartier koluka na probleme yo mbongo banga te tozali baleki nzela pema na kimia o pema na kimia o pema na kimia o pema na kimia o biso bayepe totika yo tobonga maka biso bayepe totika Yesu nanga mikolo ya nyonso yende ayebi bomoi nanga ata butu ata na moye Yesu nanga mikolo nyonso Yesu nanga mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga ana butu ana moye. Voilà, merci na première sobola na biso un peu de partout. Merci bino vraiment merci. Bino botika ki libota ya Kevin T. Tozalaki na mama ye mo. Biso to banda loba que non sauvons la vie de Kevin. Ezali maloba o biso bata mukili to anda loba que sauvons la vie de Kevin. Malheureusement autre banda o kanza ezali te ozaki plan Nzambe. Nzambe a décidé que Kevin azongisa molimo epa na ye. Donc depuis na tongo ba 6 ans bazo benganga que non Kevin azali kavuma l'état na komaka na mama ye mo. Nakutaki déjà Kevin azalaki sous-soutien. To pesi bino vraiment merci. Alors pour l'instant libota mobimba mutazana makasi ya kolobazati. Mutazana courage ya kolobazati. Alors tokosenga vraiment kaka na bino neto mi pesa peine ya kosunga libota bino pe bozami partout à travers le monde. Totika libota ote. Mama o azalaki na Kevin à hôpital, mama zongi moko, Kevin atikali, Kevin akufi, totika mama o ete. Mama zana ba problème na ndako afwa bimisa yefa kende. Aibi mukula futa ndako abatuke, azana problème ya ba loyer, azana problème mona utiko kufa, azana activité atale loko mokote. Donc pour l'instant, moyen maman aloba ezalité, possibilité à ekoloba ezalité. Mais nayebi que tout ça vraiment nous allons revenir après moi choc koné kita soki mon choc koné kita pas maman toko pesa maman micro toko yoka maman il faut aloba quelque chose mais pour l'instant moi le besate alors toko senga na bino pour soutenir vraiment famille biso to tiki bango te bino pe botika bango à travers le monde pour soutenir la famille il faut continuer toujours na ko s'abonner à 4 tendance télévision vraiment to tiki libota ote to yaki to sauver Kevin. Malheureusement, l'homme propose de disposer. Ce qu'on proposait, nous avons disposé. Nous avons donc que la gloire, l'honneur soit rendu à l'Éternel. Et puis, nous merci vraiment. Le soutien à Nabino est très très important pour la libota au bon moment. Excusez-moi, bazana place, bazana likamako salate. À part le soutien à Nabino, et là comme ça alors, nous allons toujours, nous allons revenir pour faire interview aussi sur la famille. Merci beaucoup. Jambe na bomoi papa apoza wapiko tika ngaite tika jambe botika ngaite Yesu botika ngaite